bakiti balongwe na navire ya FCC pour rejoindre tata mokonzi na appel na ya bengisaki bakongolais nyonso pour se mettre biso nyonso tout autour d'une table pour kosolola maye ya République démocratique du Congo. Tomoni ba sénatrice misusu toyebi bango ba rwandaise lelo bazongi vraiment jiga ya koloba ete mutu azali ko bloquer ezali FCC. Lelo Janine Mabunda kimi pour se présenter na niveau ya conseil d'état atindi ba avocat na ye pour nini atindi ba avocat na ye alors que règlement d'ordre intérieur ya assemblée nationale et lobby bien été ba projet de loi nyonso initié par n'importe quelle famille politique ya ba député ezali na droit ya kozala traité ezali na droit ya kozala examiner nyonso wana pour nini nyonso wana pour ba trouver droit d'attente. Alors bandeko na biso nyonso ba congolais ba nyonso bazui ba kuya kolanda biso na nzela ya chaîne na bino préféré Vision Plus télévision. Alors lelo tozo betela bino actualité politique à temps réel ya mai ezole kana na mboka na biso République démocratique du Congo. D'entre de jeu tozo bandana na actualité oyo ezali kodominer ezali invitation ya Janine Mabunda na niveau ya conseil d'état à se présenter à tindi bavoka na ye ni nyangwe kolekana au juste kaka le même jour eza mukolo oyo ministre na biso ya intérieur dans cela ya mokozi ya mboka azwaki ordre ya kobengisa ba président nyonso ya Assemblée nationale na ville province de Kinshasa na ba rapporteur nyonso ya ba Assemblée provinciale pardon ministre na biso ya intérieur a bengisaki ba président nyonso ya Assemblée provinciale na ba rapporteur na bango baya na Lombangu na ville province de Kinshasa po bazala consulter na tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni nyangwe kolekana au juste. Et puis, tu as la bino masolo ya ba consultation c'est que de kitoko. Donc, déjà, mon kolo ya lobby, sauf imprévu, il faut boyer ba non. Masua ya noa autobengi consultation et ko bloquer ba porte na yango pombongi nani pombula enoka. Alors, ceux qui mbula enoki, ceux qui oyebela kite, donc mitalio. Alors, Togoshite na point na biso yasuka o tobengi bien diplomatie na diplomatie bokoyeba le pourquoi ministre ya intérieur ya mboka ya Afrique du Sud ayaki kokutana na confrère na ye ministre na biso ya intérieur Gilbert Kankonde babeti masolo nini et puis torobete la bino sous masolo il y a voyage à chef de l'État à niveau ya Angola normalement en Angola akendaki kosala nini. Alors mes chers compatriotes il faut boye bakeno bozali sur Vision Plus télévision awa boko comprendre que ndenge ezali wana coalition ya armée africaine oyo ezali supervisée et pas ya armée égyptienne oyo bazali déjà na mabele na biso pour na soutenir en cas d'urgence mokonzi ya mboka po boyebi badongolo misu bazali belé o basala ki ba démarche ko kende Angola nyonso wana pour la nini pour na ko beta coup d'état na tata mokonzi ya ekolo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozo banda na sujet na biso ya liboso. Sujet na biso ya liboso ndenge na ebisaki bino na présentation ya émission na biso na Vision Plus télévision ezali invitation ya madame Janine Mabunda na niveau ya conseil d'état. Mes chers compatriotes, toyebi biso nyonso ke non la personne qui bloque joie ya peuple congolais toko sepela ya peuple congolais ezali FCC oyo ba mesana trop na konyokola peuple congolais. Alors, à comprendre que non, après plusieurs députés oyo bakiti balongwe na navire ya FCC pour na rejoindre tata mokonzi na appel na ya bengisaki ba congolais nyonso pour se mettre biso nyonso tout autour d'une table pour na kosolola maye ya République démocratique du Congo. Tomoni ba sénatrice mususu toyebi bango ba rwandaise lelo bazongi vraiment jiga ya koloba ete
mutu azali ko bloquer ezali FCC. Merci ndenge bo comprendre yango. Alors batouana o bazalaki radical. O babandaki ko changer te. Bango préoccupation na bango ezalaki autorité immorale na bango. Préoccupation na bango yalaki otobengi kingakati. Mais lelo ebele ba komi ko comprendre que non Congolais azali lisusu mutu ya ko manipuler te, Congolais azali lisusu mutu ya ko kosa te, nyonso wana pona nini parce que tozali kolemba te, tozali tout le temps sur le terrain pona ko mobiliser peuple congolais, pona ko pesa bango, pona ko informer bango à temps réel, pona ko sala otobengi éveil patriotique. Alors ata mukolo mon côté toko lâcher, toko tikela banguna ata mukolo moko te parce que mboka oyo ezali mabele na biso ezali héritage na biso tozali na République démocratique du Congo mususu te seul mboka oyo nzamba apesi biso ezali RDC. Yangona mes chers compatriotes lelo Janine Mabunda kimi pona ko se présenter na niveau ya conseil d'état atindi ba avocat na ye pona nini atindi ba avocat na ye alors que yemoko falaki azala wana alors procès ezo bandela lisusu mukolo ya lundi nde bako bengisa ye lisusu boyebi bien lwaka ningi mukolo ba bengisaka ye ya liboso abulaki yango ba aventure atindaka ba avocat na ye pe deuxième tour ayaka te troisième invitation de makambo aya koya oyo ayaka mbala moko mukamate ndenge moko na Janine Mabunda bazali batu oyo pona bango constitution bazali constitution na bango ezali constitution otobengi kingakati pona bango ezali constitution otobengi autorité immorale. Alors tozali na temps ya kosala ba aventure te parce que ba projet de loi nyonso oyo bandeko na biso ba congolais bakotisaka na niveau ya assemblée nationale pona amélioration ya conditions de vie, il y a social, il y a peuple congolais, donc baloignoso et ezalaka na avantage, il y a peuple congolais, Janine Mabunda musala naye ezali kofande la yango. Alors que règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale et le bien est ba projet de loi nyonso initié par n'importe quelle famille politique ya ba député ezali na droit ya kozala traité ezali na droit ya kozala examiner nyonso wana pona nini nyonso wana po ba trouver terrain d'entente ya kenan ba examiner yango pona ko répondre toujours na question ya ba peuple congolais. Mais bango ce n'est pas le cas. Ba projet de loi oyo bango ba mona ki pona kolekisa eza ba projet de loi ya Rosar Malonda ezali ba projet de loi ya loi Obemina kuna Sakata ezali ba projet de loi oyo ya kenon justice ezala indépendante. Justice est à l'indépendante, pardon. Justice est bandako dépendre na ministère ya justice à l'époque. Otobengi Célestin Tunda Yaka Sende. Nyonso wana pona nini parce que baebi kenon bazali batu oyo bapoza ba vu rebelle na mboka na biso. Alors bazali kobanga justice et ça la musala na yango na indépendance nyonso. Alors tozali ko rappeler biso nyonso ba peuple congolais était batu wana bazali na leçon morale ya kopesa biso bazali bagude te parce que bazali batu oyo bapiller mboka na biso RDC pendant 18 ans pour ne rien faire ba secteur nyonso parteur. Alors ndenge zali wana ndenge toyebi sarabino toujours que non tozali na bango lisu likolo ya lisu malgré ba utilisation na bango ya tchalakoko oyo alingaki a distraire peuple congolais oyo alingaki a distraire batu basalaka éveil patriotique pona ko s'occuper na kanaye il faut boyeba kenon biso ndenge ezali wana tozali na bango toujours na système oyo tobengaka ya lisu likolo ya lisu. Alors na point na biso ya liboso oyo il faut bo retenir ezali nini oyo il faut bo retenir ezali ete Janine Mabunda akimi ko se présenter dans le conseil d'état tindi ba avocat na ye mais ba information ba dernières informations tozali na yango ezali ete procès batindi yango le lundi sauf imprévu. Alors ndenge ezali wana masolo ezali kitoko Janine Mabunda akita amata
à cause de la destituer, et puis pas seulement à cause de la destituer, à cause de la poursuivi sur le plan juridique. Bakolandela ye pona nini parce que Janine Mabund azali mutu oyo akomelaki ministre, premier ministre, ministre ya finance pona premier ministre na ministre ya finance pona ko débloquer mbongo 1 million de dollars soit disant ba achat ya biloko oyo ya ko fonctionner ya ko faire fonctionner administration ya Palais du peuple to Assemblée nationale. Yango tozo mitu na question boy. Mbongo wana ekenda wapi? Parce que Assemblée nationale na biso na simana yango matiti eza wana ya kindoki. Salongo esale marate. Alors mbongo wana bakenda kanango bachaka ngo na ba poche na bango ndenge bango bazali ba médiocre ba mesana toujours na mafia ba mesana toujours na kimuyibi yango bozo mona kenon Janine Mabund ndenge azali wana azali mukangami à part ça Janine Mabund azali mutu oyo a occupa ministère ya portefeuille oyo ebandaki ko contrôler ba société nyonso to ba entreprise nyonso ya mboka na biso mais bino moko boyebi bilan ezali largement négatif parce que ba société nyonso ekwei parteur système ya santé système ya éducation ezali par terre. Alors Janine Mabund azali mutu oyo il faut ba kanga parce que azali kuluna empagne oyo ye asali c'est de l'escroquerie politique. Kosenga kobimisa na kesi ya l'État. Kobimisa na kesi ya l'État. Kobimisa mbongo na kesi ya mbula matari. 1 million de dollars américains. Alors que Batouana bazali na réseau na 5 ans. Pona kobude gratuito ya enseignement. Il y a chef de l'État, alors ndenge zaliwana peuple congolais tozali ko soutenir député Fabrice Mpwela oyo akendaki ko saisir Conseil d'État pour ba destituer Janine Mabund na conduite na ye médiocre oyo a se comporter na niveau ya Assemblée nationale. Il faut voir que non, dans les prochains jours, donc au plus tard lundi, sauf imprévu, parce que justice, boyebi bino, moko bien que non, justice, yala na marambo belé, alors tozali toujours causer la na ba information, tozali na yango, Janine Mabunda rozonga lisusu, kuna mukolo ya lundi, po akutana na banzuzi, a expliqué bango 1 million de dollars. Et kenda wapi, oyoye asenga, na prémature ensemble na ministre ya finance oyo asenga ya keno pona ko somba ba biloko ya administration ya Assemblée nationale. Et puis tozali ko mettre en garde batu nyonso oyo bazali ko menacer Fabrice Mpwela, c'est notre frère congolais. Oya lobaki que non, on ne peut pas évoluer comme ça, à renouer courage naye, ya ko saisir Conseil d'État. Alors, azali karamutu ya famille politique moko na Janine Mabund, alors ndenga azali wana azo faire objet ya menace de mort na ba intimidation. Mais biso to ko lâcheté parce que mboka oyo ezali ya groupe d'individus ya 80 personnes te oyo balingi bazala au contrôle nyonso wana pona nini babanda copier ba minéraux na biso babanda copier ba richesse na biso ata mukolo moko toko tikela bino tant ata mukolo moko te. Toleki na deuxième point na biso, ton deuxième sujet na biso ezali nini. Après empêchement, il y a voyage, il y a ministre Nene Koulou, il y a prévoyance sociale, na ministre ya mine ezalaki mukolo ya lobby
empêchement, il y a voyage, il y a vice-ministre, il y a budget, il y a linga qui a voyagé. Toujours dans le même système, na bango ya Kimuyibi, na signature, il y a premier ministre Ilunga Ilunkamba. Ilunga Ilunkamba na Sarayo tous les jours que non, aux Ali Mukolo, il faut olukako sauver carrière nayo politique, carrière nayo professionnelle. Parce que aux Ali professeur, il y a université. Jamais au mettre diplôme nayo en défi. On peut mettre diplôme en jeu pour la soi-disant autorité immorale, pour la soi-disant kingakati. Alors papa à chaque fois, nazali ko interpeller yo tous les jours on a les kakanaba média pour ozonga shiga bomoto ezongela yo Saint-Esprit esimba yo otika nzela ya bondoki ya kabila rwandais opona nzela ya bomoi oyo ezali mwana mboka oyo ezali produit bio otobengi na kombo ya Fachi Beton. Alors ba empêcha qui voyage ya vice-ministre ya budget alors ndenge ezali wana ezapona koyebisa bino ke non yeboko kabila nanu azalaki interdit ya kokite territoire kokite Kinshasa pona ko se rendre na niveau ya Lubumbashi ba monsieur monsieur oko voyager te. Et puis ndenge ali wana Zoé ayakana l'air bayaki consultation awa Zoé ayaki na jet privé na ye mais ndenge tozolo bana bino awa jet privé ya Zoé ezali cloué na niveau ya aéroport ya Njili nyonso wana c'est pour vous dire que non bato oyo balaki bato puissant Zoé ayaki mutu moko abandaki ko beta ba roulage masasi ko pesa ordre na ba garde na ye baboma ba roulage parce que ya kangami na embouteillage mais lelo état de droit et fandi na mboka bazoé bazali lisusu ba intouchable te bazoé bakomi batumoko boya ke non na mabe nyonso oyo bango basala babe ingratitude nyonso oyo ba talisa na peuple congolais batuana il faut ba répondre na ba acte na bango parce que na ebisaka bino toujours que non Zoé a passé interview moko na télé 50 pona koloba nini pona koloba ete ye akomaka membre ya famille Kabila depuis 1997 ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Alors à l'époque monsieur Zoé ozalaka wapi na Tanzanie to na Rwanda parce que toyebi ba nationalité na bino bien toyebi place ba mitolo na bino ekundama. Alors atam kolomoko te tokotike la bino ton tokozala toujours wana pona ko dénoncer mabe nyonso oyo bino bosala ba crime nyonso oyo bino bopoza na mboka na biso ba mbongo nyonso oyo bino bopia. Famille ya Hippolyte Kanambe Kazembere bazali ko compter plus de 126 sociétés uniquement na Asie. Kolongola na Afrique, kolongola na Amérique, kolongola na Europe. Bazali ko compter combien ya ba société. Alors que voyage ya Mokonzamboka na niveau ya Angola ezalaki voyage moko stratégique parce que ceux qui bozali ko se rappeler avant ba élection Sadek bazalaki mobilisé comme un seul homme de faire partir Kabila parce que Azali Mutu Oyo abomi 14 millions de Congolais. Azali Mutu Oyo ba violé plus de 15 000 femmes congolaises. Alors Kabila il faut répondre na ba acte na ye na batu na ye nyonso ya lisanga na bango ya bondoki Oyo tobengi FCC. Alors, coalition FCC cache que ton âme repose en désordre. Alors, yango bomoni que non mokonzi akendaki kuna na lombangu aller-retour na courte visite au falaki asala 48 heures mais l'équisaki 6 heures du temps na niveau ya Angola parce que boyebi bien azali en pleine consultation. Alors consultation ezali ko exclure te il y a qu'un non chef de l'État à ça la balai diplomatique parce que avant Kabila a quitté le pouvoir Kabila a signé comme Mukanda liboso ya Sassou a signé comme Mukanda liboso ya président Lorenzo
asignaka mukanda liboso ya ba président ebele ya Afrique ya koloba ete ata mukolo moko akozongela lisusu pouvoir te. Alors on se demande le pourquoi Kabila azosala partout les moyens pour azonga lisusu na contrôle ya RDC. Ye mutu apia mboka oyo ayaka neti chauffeur, mais lelo Kabila azali compté parmi bato bazali na mbongo na niveau ya Congo pe na ya Afrique. Alors mbongo nyonso oyo ye aboma mbongo nyonso ye Kabila azali na yango ezali mbongo ya makila. Avant qu'il ne soit tard, monsieur ozali na droit ya kotika mboka na biso kozonga Rwanda. Ezali pona koyebisa bino keno bozalaki ebele ya kolanda ndeko na bino, mwana na bino, leki na bino na kombo ya mwana koli. Tozali toujours wana pona kosala éveil patriotique. Il faut boye bakeno Angola pe azali déjà prêt na ba militaire na ye, Afrique du Sud pe azali prêt, Brazzaville azali prêt. Donc bamboka ebele bazo gérer ne fiske na soutien ya mokonzi ya mboka, parce que sauf imprévu chef de l'état ko lata munyere au plus tard samedi pona ko pesa bino rapport ndenga la kaka biso ya keno akozonga lisusu vers biso pona ko pesa biso rapport ya mayenyonso elekani na consultation. Alors tata mokonzi lelo azalaki na niveau ya centre médical Diamant sur boulevard ya 30 juin azalaki wana pona kotala bana oyo batutaki bango en plein boulevard bautaki classe boyebi azali papa gratuité azamutu oyo chef de l'état azali personnalité oyo azalaka toujours proche ya population na ye. C'est du jamais vu biloko oyo totikala komona yango ata mokolo moko te na Congo. Mais chose grave, c'est pour la toute première fois oyo président à chaque fois Congolais azalaka na problème, azalaka toujours wana présent, malgré que non Congo ezali munene, mais aposaka toujours ba signo moko ezali très fort pona kolakisa que non idéologie na ye combat na biso oyo tomena pendant 38 ans na opposition ezalaki centré sur ko instauration véritable ya état de droit na mboka na biso ezalaki centré na le peuple d'abord. Alors longonya na tata mokonzi ba félicitations na ndenge ozali toujours présent na peuple na yo. Moi na koli numéro nanga ezali toujours les mêmes, plus 243 89 784 33 42 na bandeli plus 243 89 784 33 42. Bozalaki tellement ebele. Là je vois Maman Georgette Mouchinga Chombo, nazomona Yaya nanga na Canada, Yaya Mikolo ebele. Valentine na kati ya Canada, vraiment ba salutation ebele na couple na yo mobimba. Maman Léonie, Maman Genet, Maman Christine na Paris, Maman Odette Manzambi na Paris, mon vieux Roger les combattants, mon vieux Chiquito Mouchachino, mon vieux Marie-Paul, liste ezali tellement ebele. Bisognon Soto ça a toujours même moral, il y a qu'à soutenir fils du pays, produit bio. Oyo Tobengi Fachi Béton. Big up et dans les prochains numéros.